nalobi bien Papi Panzo Full HDMI elenge zanga lipasa image zanga conquérant lakisa bango déjà nalobi bien. Bonjour chers internautes, à tous les amoureux de cette émission Avis du public. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Dites mobile amandé fois pembe. Toujours quand on est Didier Masuki na cadre pesa nous toujours ma solo après. Ba émission ya fresh ninga za la Didier Masuki lelo na kutena emi lususu. On a le solo ya sika o toza na ngolelo. Le solo ya sika o toza na ngolelo. Toza li kamoko eza utungisa communauté congolaise. Et quand on est butu na ngai ndeko mobali moko tovani ana poto kaka na ndenge za ke koluka mukanda aluki mukanda ndenge no so mukanda za ko yate alors essayez que pour akele kobala mwasi akata koluka luka ke kobala ndeko mobali ke kokuta na mwana mwasi moko ya mutu mudu pelaka mais mwana mwasi wana aza plus âgé que ndeko na biso ya mobali c'est-à-dire mwasi aza mukolo na ye. Alors, il bosse pas dans les gens qui n'ont pas bien non mukanda après on se taille mais na cadre pe quand les autres qui n'ont ya komeka meka bolingo pe e kokola ndeko mobali avant di pe na mwana mwasi ne komi bolingo ya solo bani kovanda je me souviens za ka feti ndeko na so mobali ndeko na mo ya mwasi asasa yi feti mo manifestation mo boye et puis ce qui ndeko na so mobali ayena mwasi na wana o ya mukolo abani wana feti pa mama okilo maman a boti mobali aye na feti avant que maman na na feti bande ko ya mobali bazai ko linga mwasi wana po nini comme quoi que mwasi wana aza mukolo ya mwana ba mobali comme na feti baye na feti mwasi azali na mobali na ye ndio na so mobali kwa aye na mwasi na mukolo na feti yango ya ndeko wana o ya mobali alors maman mobali pe avant d'arrêter quoi que akoi baye na feti baye kutana na mwasi na bango mwasi ya mwana bango kwa donc bokilo aye na feti amoni mwasi wana na feti ba ko tumbuka na bango mbaye yo karate mama koko na wana obite kitoto linga karate sani na feti oyo alors yango motuna na biso lelo ezali ndenge ezala kaka est-ce que kobala mwasi ya mukolo bani bala ndi misa vidi public ezangambo eza bientôt eza mabe ndenge za la raka Didier Masuki mobali mane pas pembe na sanga moko te on a décortiquer émission oyo naza toujours dans la bouche autorisée la voix autorisée des Switzerland auto bengi mon monsieur Zoroma Biala to décortiquer na ndenge za toujours à repanza poké et longo biso na bino oiza émission avis du public alors public et on fait ça avis na mutu na mutu on fait ça avis na alors sans plus tarder. Non, parce que vous invitez M. Zoroma Biala. Bonjour M. Zoroma Biala. Ouais, bonjour Didier Masuki, Mobali Amandé Pembe. Merci beaucoup M. Zoroma Biala. D'abord, on a remercié, on a toujours répondre à l'invitation à l'émission Avis du public. Toujours quand on a l'initiative de l'émission où on a sali, l'émission de Robin Bongo, Lance-Pierre. Les gens ont un thème où on a ndeko na so mobali mwana mobali abali mwasi ya mukolo et puis bandeko ya mobali balingi mwasi wana te ndeko mobali akende na feti moko ya ndeko na mususu ya mwasi to pe mobali abalaki ba mama na bayaki baye okuta mwasi na ye ko bamba obenga mama koko babenga mama koko ko balinga kati poza mukolo ya mwana banga mobali alors ba komeko menacer mwana banga mobali comme quoi yo karate mama koko na yo boye bite kiso to linga kaete boye yo lokwa yo panza poke bande ba kolonda liboso ya émission Avis du public pe liboso ya émission na biso etala ma monde ati mikolo na kombo ya Lance-Pierre o esalami na yo moko M. Zoroma Biala panza na poke na likambo oyo omone ngonenge nini est-ce que ezangambu ndeko mobali abala mwasi ya mukolo to eza nango faisable panza na poke bande ba kolanda baye bana bilili ya ndeko na biso Full HDMI elengezanga lipasa. Ouais, ngana koloba kaka eza eloko moko batu na mokili fo baye baka baposa ya batu ndenge eza ngai kutu naza oyo parmi bato oyo na krakaka mère Malu metalanga na mère Malu nkola eza te eza kaka lokola yaya moko azalaka pe na Canada babengaka Emanzalu abalaka kaka ba grande sœur na ye
eza likambo ya goût na choix. Ba grande sœur na ningini. Ba so baleki na taille na âge bien, ba grande sœur ya famille. Donc abalaka basi oyo baza ba kilométrage ebele. Balekela embula. Balekela ye na mbula parce que ayebi ke baza na expérience. Mbala mosusu Didier Masuki botalaka ba makambo ndenge ekendaka. Bino boyebi te jo wana pourquoi akenda kolinga mama wana. Ngai évangile selon Zoro Mabiala nayebi ke masabulaki na bien parce que omoni mwasi tant mosusu bango baza na mwasi oyo baponelaki ye bafamille wana ya ye mobali aza jeune fille moko boye ke ye moto akosala rodage moto liboso. Alors mwana mai amoni ke akozala bien servi te parce que eloko ya inauguration okati basache yo moko en tout cas okoyeba vraiment ambiance nango te mais nga mpo na nga ndenge nga nayebi masolo ndenge ezalaka mwasi ndenge ya zwi wana ye aza bien parce que mwasi wana epai ye awutaki epai ya jo na ye mobali na ye mpo aza mwasi ya mokolo mwasi wana seka bandi na ndeko na biso oyo te frère na biso te oyo bandeko ne bazolinga bala te. Voilà. Alors quant à moi Zoro Mabiala na recherche pe onga na zaka nango nga monaka ke mwasi soki awuti epai mosusu ayaka na force force na sens ke ye epai ya jo na ye awuta kuna aza na baforce batechnique ntango mosusu jo oyo frère na biso oyo bazoloba ke abali mokoli aza danse na kokarese ntango mosusu mama wana kuna aza danse na kobalosa. Alors dès biloko wana ntango ekokutana ekosala bango ambiance ya amour yango na ye apréféraki. Mais par contre soki azwi ntango mosusu jeune fille oyo ke ye moko moto akobanda masolo donc nakobalosa nakokarese il faut jo moto alakisa ye mpo nini awuti nulle part. Voilà Didier Masuki ndenge na koloba na yo. Nayoki obemeli ndeko na so ndeko Zoro Mabiala. En fait, le problème est que mobali wana alingaki na mwasi wana au début ezaki mpona likama mukanda po abenda ye mukanda mais na se ya koluka mukanda ndenge ezalaka ke bapompe ndako moko pa bolingo ekoma mpe ya solo babota voire même bana toyebi te soki mibale misatu mpe moko babota bana baboti bana na mokolo kutu oyo bandeko na ye bamama neta bandeki kofinga mwana bango mobali oyo azoba mama koko na wana tolingaka ye te ndeko mobali asilikaki ndeko mobali akomboki azongisaki maloba pa mama na ye abiki mama bino boboya mwasi na nga siko yo soki mama nga so nalobi bokolimisa soki nga mwasi na nga te mama yo kosatisfaire nzoto na ngai te okokolinga mwasi na ngai te pourquoi bopekisanga na mwasi na nga so na bino nzoto na yo mama opesanga nzoto na yo te ye moto akosatisfaire ngai donc ezalaki na au début ezalaki likambo mokanda po ekokoma ya solo. Didier Masuki, c'est ça le problème nazoloba na yo. Ngai mpo na nga âge ya mwasi na mobali eza na importance moko te. Ezali likambo ya koyokana ya mobali na mwasi ndenge bayokani ekokipe te yokanisi lokola mwasi wana aza mokolo ke mobali akokufa mwasi akokufa avant mobali akotika mobali pa akokufa avant mwasi wana pe ya mokolo atikali eza problème te eza problème nde ya mobali fozala na autorité ya kodécider tango si oleki 18 ans oza susu moto badirigea kuna baparent te. Moi je connais de grands garçons vraiment baza marque ozoloba ya bajo ya ndenge wana ke baparent na ye moto badirigeaka ye nayebi te soki bango moto bayaka oyo tobengaka na lingala suku baya kokitsaka ye meme na coupe kelongola coupe bamatie likolo ya mwasi po akende kozwaka audace ya koyoka maloba ya bato wana. Moi je te dis que banda ngai cheval sans tache akoma na ndako nga natunaka conseil na moto te natunaka na nzambe ou na badefe baparent na biso ntango bazalaki en vie. Mais c'est normal, il y a un cheval sans tâche. C'est différent. Mais oui, mukolo pe na ndenge ke mobali nyoso na ndako akoma aka mukolo. Yo kanisi mama wana lokola aza mukolo ye mutazaka likolo mobali azaka na se. C'est kaka système ndenge moko. Ba changeaka te. Eza système oto botelaka yango na pe kaka mama mukolo abotelaka wana. Donc eza na obligation moko te ke obala kaka mwasi ya âge na ye ekipaka te. Donc wana en tout cas ma famille wana baza ko dérouter côté ya za à l'aise faut batika ye
nga mpona nga soki bamoni ke moyen eza te ya continue na mwasi wana mama oyo aboti ye c'est trop dire bazwa grande sœur ya mama wana bapesa ye donc mama kulutu ya jo wana ye abala ye comme ça bamona ke vutula menga eke libanda te azozongisa ngo kaka na famille. Voilà bandeko balandi émission ya vie publique. Émission ezokonate émission oyo ya Lance Pierre Sempa ndeko na biso ezokoma bien la sujet ya lelo eza kita donc toza na besoin ba commentaire na bino toyeba nini ekosukation na émission oyo mpe eza premier épisode deuxième épisode ezala pi troisième épisode mpe ekozala mais ezokoma bien la ndenge naloba likambo moko boye ye mobali oza mwana moke mwasi aza mokolo moins convenu aux attaques beaucoup que na milieu moko boy par exemple un concert moko boy ça que la chaîne fille ba salé belé bien que bon nous a de combat ça comme mourir ya moi c'est na mukolo mais moi convenu aux attaques ça mon hygiène moko boy mama kanzo ozonga sima ah o mama ba jeune tali bo moi c'est nga ba akoma ja mukolo ba ni pensant non poké. Didier Massou, je te dis déjà la vérité, ça n'a rien à voir. Ekoloba eloko mokote. Ngana yebiso ke ngana zaki ko craquer mère malo. Azako craquer pour la beauté te. Azako craquer pour na ba moyen. Série wana petango na yaka na zaka na dokite. Nazo craquer pour na likonda, nazo craquer pour na doki. Malgré akotaka ménopause avant. Mais ce que zaki ke ménopause te. Ninité, na zui mère malo. Tant bina filé bébé pour ça ni. Tout continue kakati. Bolingo ya ba congolais, ya ba kobo. Ezalaka toujours ceux qui moi nazali na kati de bolingo komaka bien. Ba oyo bazana mwana te toujours moni désordre ezalaka. Dezaka moi sini. Ningi kaka bande ko biso ba Camerounais, ba Camerounaises ba lobaka. Chez vous là-bas, il y a pas de jeunes filles, tous sont des madames, il y a pas de mademoiselles. C'est vrai côté monsieur César namona kango trop dire côté na biso. Pourquoi kaka moi si ceux qui bolingani na mobali, il faut kaka bobota. Mais le coup les ali que coutume na biso et salama bongo, jo wana na âge ya muke aza nangwa kenda kolinga maman wana ya mukolo azaki obligé à botisa ye pour profiter peut-être na doc, à profiter peut-être à yoka que maman wana zalaka femme de chambre à beta a payé ba ring na kin a profiter pe na héritage wana pour awa tant to bala na kawa na mairie ba tiaka ba bien nyonso vraiment ensemble les na page moko bato ba signera bisine la menga na yebi boko signer que ba bien o ezali ya ngai na mwasi na ngai donc yo muto uti libanda ko ya héritage jo wana zazo bati tango akina ko linga mama wana de toute façon o biso to bengaka tondolo to pe paka ezalaka na kaka ndenge moko donc ya monaki ke ya mama ya mukolo na mama ya mwana muke eza ndenge moko alandaki tondolo na ye na ndenge ya bien et puis ba soignaka ye bien et puis azana ba profit ndenge na zoloba il a des profits o ya landela azana eloko moko boy même momi wana azana beauté te mais richesse tango mosusu pe premier tour ba kutanaka tango ba betanaka wana banda botama peut-être na ba école amona mutabalusa ye ndenge wana te. Pour dire qu'il y a des choses où on n'a raté. Panzana nous poké, abaoula n'engo na te, abaouluse n'engo panzana nous poké. Non, mais eza na pasi mususu. Gana lo bagana bomba gana ngate ngai bazaki pe coureur de Japon, ta on azaki na bakin. Mais na meka peka ka mona kaka ninge za kaka ke. Okimisi mona bato classe, ou bien maman moko azoke na kitunga, omoni ya tamboli na mulongo ya Thompson, aleki na mulongo ya viande to benga ngombe. Azo ningisa kaka mutu azo wana nga siko soki na moni mama bona bengi mama yaka nanu s'il vous plaît nini kaka zo tambula bo na mona kio na mulonga Thompson na mulongo ambisa ko kauka na yebo mono susu na mulongo ya ba nini ba benga bangando siko zo ningisa kaka mutu boy soki kaka na yoki papa tika ngana moni koto eza ya biso te nakinanga kota ba matembele kuna. Ce qui se passe dans la position, ça veut dire, ça veut dire quoi? Non, parce que quand on a pour bisote, binote pourquoi? Pour na mbongo, yaza na mbongo andunda. Mama ya bongo, aux yeux le bineke, au lendunda wana di lundi à lelo jeudi to vendredi, ngana osalo plaisir, au liangombe lelo. Alors, il faut foutre à douane.
oyebi na kisasa okena balabala oyo hotel okena balabala oyo Flamengo yango wana kakeza nango wana bokei wana mama ya ndengo wana okose retrouver na numéro mosusu tango mosusu omona nanu te ezali ba histoire moko ke okoki kobosa na histoire wana te yango tolobi ke kobalola eza ndenge différent oyo bato batangelaka soyi yango wana ezali ke jo wana akangama mokolo ya liboso akendeki epai ya mama wana parce que mama wana aza na baexpérience nde nayebi soki ono ebandeka émission c'est pas pour rien akomi na bakilométrage ebele ndenge wana parce que azalaki na mobali ne ya ndako bawumelaki wana ava baboyana obie mpe mobali ne akufa akoma veve alors ayebi mwa système wana. Donc, si tu comprends bien, Bassa Mikolo, bah bien qu'on gère Mibali et bah jeune, c'est ça. Par rapport à ma fille, bah jeune. Nakoloba 99%, 100%. 100%. 100%. Bah maman ya Mikolo, bah soignaka bien. Mais par contre, Didier Masuki, Mibali oya Mikolo, bangonde mutu ba baby saka ba jeune fille. Nandengene il paraît ba tata Mikolo ba simba bana bien bazana mbongo ba gérer bien ba jeune fille. Alors Masuki toza na poto sto ba to kala na kata bamboko donc ngana yaka awa no na chaka kutu yombo te suki yanga moko melelo koma funa cha yombo partout par-ci par-là mais to umeli na bamboko to na expérience omoni mibali nazo fungolo Didier Masuki mibali omona ka Mikolo aza na 60 ans ake ko bala mwana ya 25 ans yo sikolo bana ngai papa oyo ba sperme c'est pola donc ndenga za wana même si abotisi mwana ya 25 ans wana talaka ka mwana wana tango akobima akozala kaka na ba biloko ya incomplet akozala na santé normale te okomona tango mosusu abotami machombe tango mosusu okomona abotami na ba difficulté ba problème ebele. Pourquoi? Parce que voiture kuto omonaka oyo ata kutekendaka entretien mais soki kaka o kilométrage tol moteur basali ba révision ata entretien ndenge ndenge koma kaka ya kala ekotambola jamais na kari ya 2013 donc eza lokola ba papa wana bazo bebisa bana tala mingi ba papa tala bien à partir à lelo Hélène Vuzi na Marseille talaka malamu batata oyo bazana plus de 50 ans babala bana ya moins de 30 ans to moins de 40 ans tala basi na bango ndenge bakoma bafana bilongi ekoma bango lokola barite kitoko oyo bayaki nango na libala esila. Oh mais oui tala kaka bien mais bango mo ba jeune fille le tozo ka ngani ngana batata ngani batata ba futa bien batata ba tsara biso à l'aise ba jeune mutu passe bango mo basi baloba ningwa Didier Masuki ata to koma batu ya kumoko okeko ronfler papa wana pe kumoko akeko ronfler mais ça dépend ya combien de minutes père wana esa ko tenir sous minutes ebele sans que amela mbuma to acha mwamba akoka susu te akomi ko banga posi no ya okufa ye moko na ndako na AVC yo yango oliazwa mwana musala na poto lokola mwana musala aza cher yango akeko bala mosi wana bakosa susu loko moko ya makasi te. Baza vraiment heureuse te to mona ka bangwa nga kutu na ida ka bango nga ningi na za awo oyo da bango na ningi ni oyo balinga ka ngai alobi ke non nasali 3 mois en tout cas na le malamu te na lingi na lia mo malamu même pour na mbalamu. Attends bano ba l'émission vie public biso to ninga les émissions eza koteya eza polémique mais eza koteya mais ils ont bien là na lie malamu te. C'est-à-dire, pendant 3 mois, Azolia bien, Azolia bien, ou comment? Non, Didier Masuki, donc il est vraiment droit au but. Donc, Azala qui bien satisfait. Ah, voilà. Alors, Asengi aide. Alors, Nganaza Moutou ya Batu. Nayebi verbe oyo ya bénévole. So, ok, na dictionnaire. Hélène Vuzi na Marseille, Bino Batouza na France. Tala Malam. Bénévole lingelo banine. Bénévole lingelo ba. Il a fait ONG non. Pourquoi bataba ONG? Oyo ba Edaka. Ba Caritas. Nazo salango gratuit. Pona nini
au lieu akende ko tricher na n'importe quoi nga naza sir na nga moko ke ngai na niata te ndenge bato ya nyama batondi na mboka oyo nalobi na ye oui na ko aider yo na ndenge pe olingaka nga mais nazala mobali na yo te mais na sens que na satisfaire yo osepela alors na changeaka côté lokwa tozalaka awa eza nord hein? Nord alors toke na ye na est ya Suisse toke kutanela kuna mpona éviter makambo ozomona eza na cadre te ke na botola ye pa ya mobali na ye mais il faut aider ye mais ye oke koaider mais soki obala mo teke otriche na yo non mais nga oyo anga aza satisfait mponga baoption nyonso ekoka oui ekoka mais otriche sikoyo otrompe mwasi na yo non nga na trompe mwasi na ngai mwasi na nga nayebisaka ye bien mpo ozala bien ndenge yo oza wana eza lokola bataxi bisakisasa esalaka de lundi à samedi bapemisaka yango dimanche tala bien de masuki soki oyebaka makambo ya bakarte parce nga naza chauffeur nga azalaka capable nayebisi patron na nga nakosala 7-7 donc 7 sur 7 de lundi à dimanche patron na nga abi non car faut epemaka quand même esalaki mingi tutututu sikoyo cheval sans tache sikoyo ozwaka ye de lundi à dimanche akokoma fanette akolemba alors soki moyen ezali lokola biso puissance ezali nano tokoki koaide baoyo bazangi na ndenge ya mabe te oaide ye ifo zongisa ye lisu na ndako na ye système oyo abe yango wana oaide mutu wana oyo aza satisfait te mais ndeko zoko mabela soki oaide une fois eka sepele soko na aide na yo akomi kosenga ngo soko tout le temps omonte oluki soko problème ya couple non couple na nga eza soudé couple na nga eyebi ndenge nga na soki akomi koya tout le temps oaide alie bien ndenge alingaka bina alia abi afona no olia nanga apus awa na liaka bien akomi koya kosenga tous les jours biloko olia mais Didier Masuki na oloba na ye a divorcé na oloba na vérité olobi ne kaka mbala moko bike tala ndenge eza wana trimestre ezaka 3 par trimestre obanozwa moko tolobi moko peut-être na ndako ezalaka moko mibale mais soki ezaki eloko ya moyibi neti ya ndenge wana tokomaka mpe ba 3-4 po vitese bakisama olobi ke non na trimestre tobalokutana mbala moko soki alobi ke non aya lisusu yo moto oza na conscience ya koaide ye fo aide ye oloba na ye ke non oza mwasi na nga te par contre nazoconseille yo kodivorce te zala na mobali soki oza bien kote finance makambo to mais soki kote finance etengama makambo nyonso eza mabe oza na droit okende kote okozala à l'aise mais soki kaka eza mpona wana en tout cas nako aide yo mpona trimestre mais pas tout ok ouais maintenant kozomona bien là tozomona bagene mosusu bien kalingaka mwasi na mokolo mazalaka toujours na tendance ya basi ya bagene fille omona peut-être bakana a na poto mais jeune garçon ndenge avoyageaki na baafrike azokende obota so na afrique soki oyebise azoki obota na afrique na bajeune fille basi oyo ya age na ye taboko bani mais yo bana kuna te mama koko wana awe pa famille na ye akontaka mama koko mais soki akende na afrique mama koko wana azonde basi bajeune fille aza obota bango na afrique panza na mwa poke na likambo na afrique na poto ya famille na ye so balobeli mama koko azosila azokangela mpe mama na ye ese nga na kobima na bino mwasi na nga za botika na sina boti na ye bana mais ntango avoyagaka mo tatiki letaki vacances na afrique aki ozonde bajeune fille ntango balobani mais yo bala kuna na poto bino biso otika mama koko wana nga lokeni nga na jeune otaka nde na jeune panza na poke na likambo ouais Didier Masuki omoni bajeune na bongo eza erreur monene bazosala na vie parce que mama oyo azobenga mama koko yazwaka ye vraiment lokola mobali na ye vraiment donc atia ye mpenza ke non ndenge kaka balobaka mobali ya vie na nga alors
soki azoloba epai ya baboti na ye awa ke oyo mwasi na ye eke na kini po alinga bapetit chéri bapoussin wana banyonyo adiminaka mama koko oyo masuki toza na mokili ya nzawe balobaka tout se paie ici bas tomonaka bamakambo ndenge ezalaka ebele jour mosusu mama koko oyo azoba mama koko wana akoreve masolo oyo azosala na niveau ya bakini to mpe kaka awa na poto ekoki kozala likambo moko arrive ke bakomi na cas ya divorce yana eza na bato mosusu bazalaka ke babengisi bango na mbila mpo mwasi aloba soki alingi babenda mobali doki surtout ke soki mwasi moto apesaki doki me mosusu akoloba malgré tolingani te nasepeli botika ye akende na mokanda na ye azala nango kaka me na baka ya boye un jour jeune wana akoregrete parce que stabilité oyo azwi na poto epai azofanda na mama koko wana epuis na expérience ya vie na expérience ya kogere makambo ezali toloba grâce ya mama oyo azobenga mama koko alors soki nga nalobi naloba vérité comment otambola ekoki kosengela donc esengeli azala na bosolo aloba exactement est-ce que alingi ye ndenge tolingaka basi ya mindele po dide masuki omoni bato nyonso baya na poto en tout cas sur 100 congolais naloba no dide masuki po babala basi ya mindele je crois que 9 to 10 pamba oyo bazali bakontinue na mwasi ya mundele mpo bakende neti na kikoko tout ezalaka kaka bamipesaka kaka 5 ans kaka juste mpo na 5 ans tokokabwana na biso donc akosala de n'importe quoi eza kaka lokola mpe kaka jo wana soki si alekaki déjà 5 ans na mama wana azwa ye lisusu lokola mundele teke tokokabwana asapote ye fo azwa ye mpena mama ya bana. Merci ndozonga bien pour la réponse na yo mais nous avons mona eloko wana ya kobala mwasi mukolo na mobali ya jeune garçon isusu eme na ba complication na ba couple na façon nini mbala za mona muketo azana na ba délai mususu ba jeune trop. Alors on a besoin de concerts, alors on a besoin de fêtes akomza titongo même maman mukuli akwazo komza fête titongo te nuit blanche akokango lisusu te. Et comme à 2h du matin, et comme on pose un bazonga, mais mon bali pose à faire ça, on nous autres anneaux et les autres qui les autres en nous trop jeunes. Au moniteur, ben d'après un problème dans la couple, les Camerounais sont balés. Pensez à pour les Camerounais. Ouais, Didier Masuki, et ça, faute à moi cité, faute à mon bali. Et ça dit, faute à condition où est Tindaki Bango pour balingana. Alors, soki mwasi oyo ya mama koko azokoka kotanela ntongo na bafeti te eza na messie wana azwa décision atala eske akokontinue na mama wana ou pas au lieu ke atrompaka ye parce que ye azotrompe mama wana azomonake mama wana ke akomi na suka mais okutana mpe na mobali lokola Deska Dominique Strauss-Kahn oyo achanzaka basi azwaka basi akutani na ye ke non alibere ye mwa parti moko ya bien asilisi ye mpe posa ya mibale na mikili ye jo wana akomona mama wana apeli akokoma koregrete et pourtant akoki mpe kodépendre na vitesse omwasi wana akomi nango aza so na vitesse akokoma ntina suka te soki akoma osuka na bafeti na ba 2 heures il faut akende na rythme wana ntina ba 2 heures. Et aza na droit pété normalement ya tika la fête mama wana azonga parce que ça bolingo ndenge bayokana ki bazande wana yango nga toujours na lubaka masuki soki mutu oza satisfait na ndako kofanda na enfin te lokola mwana o azalaka pa ya mama leki to pa ya noko bazalaka heureuse te lokola mwana ya mukolo ndako na ebite masuki biso to fanda déjà ke na fande pa ya oncle nangai to pas ya père aleki nangai mais en tout cas à lezo nazalaka nango epa na biso na ndako yango te na kozala nango na ndako epa na zoboko ane ouais voilà donc yango wana ezosenga te soko oza na libala wana nazoloba na mutu nyonso eke
ozomona ba makambo ndenge yo ozolingela ezokende bien te au lieu ozala na ba problème na mutu vaut mieux kokata na nzela poneti boye ba misusu ba trichaka ke azokende ko tricher pona nini kaza satisfait te eza malamu te. OK. Merci ndeko zo mabiala vraiment na ba réponse na yo ba ni bo Rolanda Sandrine na monamo 12e dan na kati ya Munich ozoka ningi grand frère zo mabiala aza ko panza poke na likambo yo ndeko zo mabiala toujours mona makambo yo vraiment ebele likambo zo ça zo passer au mona mama koko to benga mama ko sadi mama mukolo loko alingi mobali makasi biso mbatu ningo mona ba ndeko ba jeune fille bala ta mini jipité so ko monika mona mwasi na fille ati mini jipa na pemeli banugo la ta petit wa ta makolo ta la boy siko mama koko pe na kata ko ngomba ne makasi o afrika sa mon mbali na ye tuzomona ba piti mona mama koko alati mini ka pasa mbane plaisir pour mbala za jeune abika mbalo kwa za jeune pa mona ka mipende ba jeune fille te siko ngapela la tira ka ba mini mais zo mabela kwanza na poka likambo Disait parce que mini etali kaka ba jeune te awa na poto to monaka mama ko mona za na 80 ans o ba Suisse ba bengaka 80 ba Suisse ba bengaka 80 mama ya 80 ans achaka rouge à lèvres akotaka salon azosala suki na ye aola tabiloko tout o bato balataka mais alateli mutu te mama koko soka aza na ye na makwanza te aza na batashi te makolo eza bien pourquoi pas alakisa yango yokanisi baridi to mpe masusa esalaka na makolo quand même na âge bayebi koza mokolo kotika quand même bashipa mokosika po olingi mbali na yo mpona kokobanga mimbala kitala ya bajeune fille même si quand même âge eza mama 50 ans penaki etika makolo libanda po aza mobali ya jeune azobangaka mbali na jeune akitala bajeune fille ya mike ya ba 20 ans 22 ans 23 ans par là ezama possible pour ça en gravité ça la acheté attends moi masuki tina tourner oui tina tourner nabi oui âge na il y a za star c'est différent ah falo mona ndenge ya lataka c'est différent il y a za star aza chanteuse c'est normal mais ngana moni mabete parce que wana zo bana ki africain ou bien na ndenge toza na poto parce que non mais la vie normale les cambozo beza biso batu mwini eza minele te pour moi ça modèle ya koka kolata mini oui mais na biso batu mwini toza kolota eza mission to lobela batu mwini so eza ko na minele to to beta en français puisque ezala mais autres zo beza ba congolais na ba angolais na Congo Brazza biso beto ba lingala maman mo ya 50 ans na congolais ya 55 ans azotambola soit na Lausanne na biso ou na Genève ou na Berne. On est sur la France, na Château Rouge, ou sur la Belgique, na Matongé. Mini-chip, maman 55 ans. Le cola, même nous, nous avons faisable. C'est que maman cola qui a 55 ans, moi, c'est moi, il y a jeune. À la team mini. Moi, c'est à la team mini. Donc c'est faisable, c'est passable. Masuki, ngana lobi na yo, c'est normal. Popo, oh, c'est na mai. Eleki ebale oyo ekauka na valeur moto oyo ayebi mosala batiaka na ye tembe te tete la baronne omoni bajipe oyo olataka ndenge ebomi mboka lataka yango mpo eza nécessaire nga namoni ke bajipe wana batekaka yango awa na poto eza mpona bato te ke o bato bakolata yango kaka bagene eza na bataille ya mutu nyonso mutu eza na taille na ye akolata masuki respect ezali mutu aotambola mutakala awa na poto mutu soki ti obombi kaka tondolo eza déjà bien ki Adam na Eva déjà elongwe donc soki alati mini bagene balati mini eza bien yango wana omonaka basi na poto banunaka te basi na poto banunaka te parce que baza na page ndenge bagene bazolata ndenge azolata respect eza nini tomonaki mama moko awa na otanga kombo te na Lausanne awa autaki mama yoka bien mama awuti kini aye abali master ya mwana na ye bafandi bazoya na ye pe na bafeti
mwana longwe kutu likambo ya bafeti akoti na église akanaka kokota te ye akomi kosambela mama azongisi mpona mokili azolata biloko nyonso bato aolata. Bon, si je dis bien mama wana namona ye na jipe te mais namonaki ye na bapantalo barevolver tobengaka batoyo ebima mwana sikoyo ayelaki barythme ke non na hiver apesaka mama mafuta na manto mais mama sikoyo lokola esprit ekomaki ya bagene atu gene esalaka mwa loba nango kati sukali bino ati bokolanda émission vraiment likambo oyo eza conseil mo monene tozana besoin bacommentaire na bino eza émission avis public lance pierre balancelango motu te mais eza conseil toza kopesa biso baye tokobala basala mikolo nini basala mikolo bakoki kose comporte nini biso mpe bagene tokoki kose comporte mais tezoko mabiala bani kokende presque na terme ya émission oyo nini yo olingai ozalaki nango ya koloba surtout na libota oyo bafingaka mwasi ya mwana na bango na mama koko po mwana na bango alingi mwasi na ye ya mokolo surtout mama bokilo oyo afingaka mwasi ya mwana na ye mama koko na wana ozwa boyebo nini okoya koba na bamama wana bamama bokilo wana non nga na koloba nanu na jo wana nanu jo wana nga na koloba na yo yaya ndenge bazombo balobaka tintama mpenza tintama na momi na yo parce que babonere oyo omonaka eza kaka yo kolanda kutu bafamille na yo te ta mosu momi babelo kozwila yo akozala ndoki akoki kozala na sida akoki kozala moyibi akoki kozala na tenia abandu sisa basemuli na ndaku eputa bamakoko wana boza na bino bien tingama na momi na yo bozala na ye mwasi na tondolo na ye ata kilométrage eza ndenge nini mai moto ezongisaka yango soki asokolaka ne mai kitoko oza bien satisfait oza na yo posé. Alors mpona na bafamille baparent ya mwana mobali wana nga na webisa bino oza babolole balobaka amour est aveugle. Soki neti ngai vraiment ndenge nazalaka kala kosimba kisi mpe nalotisi mwana oyo ndoto aya kobima kaka na yo mama to mpe mama kulu to azoloba komsa omona na ndoto mpenza ke mwana na yo atiki mwasi akomi kolala yo wana nde yo osepela wana mpenza mpo natika makambo bakisi mbele olingaki omona botika ye eza vi na ye wala masuku. Voilà, je besoin de mais ils ont ma bière à la fois autorisée à Suisse, à la ligne à Panza Bouquet, et ça a vu le public, après si a vu naïe. Donc, pour naïe, la famille de notre mbali, ça va bolonner. Batika, moi, na bango, na moi, si naïe. Ils ont bolingo, na bolingo, équipé acheté, équipé taïté, équipé écolo, casse pour la notre mbali. Conseil nous européens à part que watinga maman sinae vis-à-vis ba camarades ne oya libanda obiso be ba camarades libanda to kota rapitimi oka masoma linga kokoba moi ça mukolo otonga tonga massa so basé sika moko bavandini massa mère na mona mère mère gentil mère au salama vrai choix ndé on mbali mais soki massa pesi mukongo tamaso so ba mbali donc obiso ba yeme to benga vulu de muntu akebala mosa mukolo esa mona kite mazo zoba pena nino koluba na ba camarade yo wana o baza na comportement. Alors Didier Masuki conseil est clair master la kalanda côté master za la kepa na ye nenga na utolo ba liboso apona ye moko jo conseil na pisaki ba bien oyo mobali ya monaka etali kaka ye. Parce que bango ba master bakoya po ba pesa loi mais après bango bakokende na bango epai na bango ye mutu atikala na mwasi na ye est-ce que bango à l'aise oyo azaka na ndako est-ce que bango baza à l'aise ndenge wana na ba chéri na bango baza na bango o baza na mabele na tondolo baza na à l'aise wana ba petit chéri na bango o basokolaka kaka 5 minutes babimi est-ce que bayebi pourquoi tingamaka na mama wana maman zo sala 45 minutes na kata salle de bain kosokola mbali même makolo na citron. Oui mais la jeune fille ba ko sala ngote tendresse kaka ba mumi yango pe o wana ba master wana
bamomi na bango bayebi kaka kokalinga kaka pomme frite kaka pomme frite et pourtant awa pondu. Est-ce que bino bamomi na bino bayebolamba pondu bayebolamba fumbwa bayebolamba soko di kondo bazombo baliaka bayebi kolamba kaskila bayebi kolamba mbonde bayebi kolamba mbwengi matembele wangila alobotika ye yaliaka babiloko nyonso oyoyo ezali ya bio ya mboka aza satisfait na tout et en tout alfo botika ye parce que bapesaka ye conseil lelo oyo soki akoma na mwa likonda ezali grâce à moto wana yedi benga nayebi koza koyoka 5 ans de silence. Merci beaucoup Bandeko balande émission ya avis du public au Bolanda Bino tuna 3 fois tout le fait avis du public.org. Et botiment on a émission ya kombo ya Lance Pierre ba me résolution na maison ma ya ta ngo bien émission ya Lance Pierre. Voilà. Boto na thème lelo ndeko mobali abala mwasi mukolo boto kolanda bandeti sukane metizo mabela apanzi bapoke apesi ba avis na ye to kuzaba commentaire na bino ndenge zalaka eza conseil mo munene toli mo munene eza likambo za kosama mingi na communauté congolaise na koluka mukanda mwasi bino occupé mobala bino occupé même mwasi nanga aza mukolo akei animi babandi be voir même kobota sima kobota bino ba parents mobali boni mwasi ko na nini ko aza mukolo pas imode na Bible éviter bali basambela makasi soki pe komama na Bible ke no mobali akobala mwasi mukolo te yaka koleka limisa vie publique ko eza émission mutu nyonso alekaka pesi ba vina yo nga pena to sa micro baladeur na papi mpanzu full HDMI et les gens ils passent micro ko tambola partout na Europe donc on pesa la vie na ye on a mwasi mukolo eza bien ou eza mabe. Alors, merci beaucoup les bino tout aux huit amis à revendre les bossos et dans la bino ordinateur pour la émission ya avis du public. Mais c'est ça on m'a bien là. Donc comme la souka émission, n'engue za raso na bato ko remercier ba dédicace pour notre kata émission ya lelo. Oh, Dide Masuki, merci mingi vraiment parce que mabanga biso to boka ka babi boakela te surtout ebisa bino. Soki olekaki na Western Union opesaki code na yo eke babwaki yo te o réclamer na lobi bien papi panzu full HDMI elenge zanga lipasa image zanga konkira lakisa bango déjà na lobi bien Zambe osala koyeba na kobosana kasi biso bikela munayo tobosana kamingi yango toyepa na yo bomba biso na mémoire na yo moto oyo atindaki code kombo ebimite ye mutakoki ko réclamer o ndenge nini ozobwaka biso te mais tant que otindaki code kombo na yo fo ebima ndule sito bomango théâtre to boma mikolo bato baotala ba émission surtout à vie du public moto danser alors bino siko soki bolingi ko libérer te bo bando bimaka te nga vraiment zoro mabia na lobaka soko liberaka te oko bimate alors nakobwaka kaka mwa kelekete ya batu oyo basutenaka ndenge kaka toza na cadre kitoko awa eza na ba sponsor bazali lokola Tete Liengo la baronne femme d'affaires, la Genevoise, Maman na Fatima, Maman Batikayo, Yote, et na bakisi lisusu na ke na Autriche. Mboka moko boye Autriche na kutaki yango aquarium. Tolobi ke photo bimisa bango bato baza kozika na kati aquarium. Mai bacheli bango na chauffe eau. Autriche. Fistou Kele. Vava, Fiston Kizimbukidi, na mère Heidi, Fiston Kizimbukidi, na mère Heidi, bana Salzbourg, na Thierry Ilunga na Vienne, bino bato bo simbaka fimbu, pobo bengana, bienvenue mangani, apakata mbango, abwaka éponge, akima Autriche. Tala lelo bazoro mabiala bazongi na kati ya Autriche bakuti
terrain vide. Mais bana Autriche, vous allez poser, si na yaki déjà, tokoya na vie public, Didier Masuki, toko tombola mboka wana kaka ndenge to tombola ka Grèce. Bato bayebaka te que Grèce existaka. Mais lelo oyo bomoni to lakisi bino ba prêtre pe na Grèce bazali, ndenge kaka tomoni ba Fistou Kele, ba Fiston Kizimbuki dina mère Heidi, na ba Thierry Ilunga, bana Vienne. Na bossa na kakobwaka bienvenue mangani te malgré okima otika bamboka. Inch'Allah. Alors na ke mbangu na palin pour na bossa na te oya salaka ke ba jantan saboye ezalaka mère à palin. Mama cheval blanc. Na boa ke na fier. Cheval blanc. Cheval sans tache. Espèce samba. Mukarame. Mère à palais, espèce samba. I love you. Mugezona kange mingi. Ndiete kuzone ngwandi bana. Alors, nabwaki lisusu Rosette Voudissa Congolo na Paris. Petite sœur propre, master ya Nicole Mabiala. Nabengaka ye Miss à la taille de Ngungi. Nabwaki lisusu na Allemagne na Bundes mboka onga na uta mama Godé Manzambe na Meckenbauer bambote mama Godé Manzambe, sans oublier na ville ya Anova Mike da Silva na Sylvie na ville Anova et tobosanité ke mafumbe na Merzilke toya kolia pondu na Anova et to boaki lisusu na ville ya Yuris José Mungenga Miss ya munene mwasi kitoko na bengaka ye Ersatz o bayebi Dutch bayebi José Mungenga Ersatz Miss ya munene et Marie-Laure Mwaka bambote ya tro. Tata oyo ya mbokatie Emanzalu wazo ko la lingala na poto akeba namona ki azola kisa anima kwa kala musapi akeba anima kwa kala azali trésor ya réserve na ngai. Lelo oyo soki John aye akomi kobo fatigué ngana kwa enchaîner anima kwa kala pona monaki Emanzalu azosala neti alandela anima kwa kala azala réserve ngana bengaka anima kwa kala kwa ker aza 5e épine boyebi 5e épine musala nango esala na kati ya voiture. Donc Emanzalu fais gaffe d'abord aux ambokatier yo bino mibale na master na yo Gordon Masiala boza batu bolo bakasu na micro te fula chemzana gazé na bateau Gordon Masiala na Emanzalu Gordon Masiala na Londres Emanzalu na Canada. Normalement boza na 3 boleka na caméra te parce que outa mboka Gordon Masiala yo uta mayombe kuna na chela yo Emanzalu outi na mbanzangungu kuna mboka na yo na yebi yango oza mwana ya taze fumbwela na boko disu. Alors arrête avec anima kwa kala. Alors na pesi bambote na suka pona sisa Jackie mama na espoir na Cologne na pesi bambote ya tro et na pesi Chico Morera mbote ya tro na Stuttgart. Voilà batu oyo ngana lubaki na bwaka, sans oublier mero azosala makambo mikolo yo badon pamba Hélène Vouzi kati ya Marseille na kati ya Marseille. Mama wana se positionna na kati ya Marseille mboka bandibu batota mais afandisa idéologie Hélène Vouzi basala tolobaka vérité omoni boss akomi na méchant parce que bosakani na bana trop. Donc compétition ezo kobeta masikoyo na mboka ya Norvège. Na Norvège kuna
bakosi biso trop na ba équipe vraiment ya parc mais lelo oyo to moni vraiment ba équipe ya première division toke na ville slow na slow kaka wana to moni ba équipe ya makasi latéral gauche numéro 3 na numéro 11 baza na gardien te o balataka numéro ya ba gardien to bino contre mur Full HD moko la biso penza marteau penza oyo babukilaka béton donc to beta CT wana vraiment que non ba numéro ba gardien vraiment to ko betango CT. Pourquoi? Parce que toi na méchant ya danger to boka bango na se ndoto to lota to boka bato to ju moi paquet tant to la mukaboye ndoto poni ni o ba norvégien yango na to ko mona ba norvégien solo to ko boka bango tati bango na mwasi na ye Asi Luboya na bosanité ya Willy Musheni Code ya Mboka Willy Musheni muto asimbi masolo mikolo yo ezande yo. Si merci beaucoup pour tout le monde de zéro malgré la ligne zalaka Didier Masuki rappelle la présence jamais qu'on remercie nous tout au soutien à la public